ulendele kutovwana sedieto tata mfuma mbanza beto bana bako tukulombela bakafulu watu sikidikisa tusamba entsambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwangitata nzambi wase yontwadi ongitata mwanda wavelela bika wakwa masikinanga munayito tukwa yakwa yelemvu se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen. O nkombo ya tata ya mwana pitata mulimo santo lelo ezali mukolo na yenga oyo tata nzambe asenga kibiso topesa ngo mubimba epai na ye ezali pe mukolo o tokopesaka maleli na biso epai ya tata nzambe na kati na mabondeli pe kosanzola ye na banzembo yango tolandi matei na biso ndenge bauti koteya biso na mukolo na lelo matei na biso kobandaka na nzembo na libondeli pe oyo batangeli biso na tata pasteur oyo euti na mokanda na tata nzambe tango oyo tozali ezali ete tango tata molimo santo azali kolamusa biso azali kolamusa biso koloba ete likambo na ye ekomi pene awa likambo na ye ekomi pene malamu biso oyo tondimeli tata Simon Kimbangu tozongisa makanisi na biso batata balobaki nini pwe te tokoka kolonga tolandi banzembo ndenge batei biso o nzembo ya suka Ajax auti koyemba tango batelemisi biso elobi ete makomi na ye oyo eza na mokanda ya tata nzambe ngonga esi ekoki elingi ekokana koloba ete tango tata Simon Kimbangu akangami bankolo oyo bazalaki pembeni na ye batunaki tata yo ozali kokende otikili biso nini réponse na ye ete bokozala na mikakatano ebele kasi manso botala na kati na Bible koloba ete ba evenement nyonso oyo tokotambola na yango na kati na lingomba
botala na kati na Bible elingi koloba nini. Yango nde basali kotangela biso ntango nyonso mukanda na Tata Nzambe. Soki toza na bafete betongo nyonso kotala na kati na Bible bana Israel batambolaki ndenge nini e oyo balongaki basalaki ndenge nini oyo balongaki te basalaki nini po ete bakoka kolonga te. Manso eza na kati na Bible. Yango lelo oyo Papa Simon Kimbangu Kyangani na mukumba makasi oyo bapesaki ye ya koloba ete kotonga Yelusalemi. Soki botongi Yelusalemi te pasi na bino ekosila te. Yango lelo nde azali kolakisa biso, azali kokebisa biso na ndenge. Soki mikolo eleki alobaki na biso ete tolanda bukoko ya Tata Simon Kimbangu, tolanda likambo ya Tata Simon Kimbangu, tososola na yango. Bilaka nini o Tata Simon Kimbangu apesaki biso na mama mwilu pe mvoila misato baye kofanda 5 mois awa na nkamba kosala biso lisusu rappel pe batikali kolakisa biso ndenge nini tokofandela po ete tokoka kolonga. Elaka Papa Dangenda alobaki ete batiki biso na cercle, na kati na cercle ata mupepa ngo ekoya ndenge nini, banyama ya yauli bakoyela bino ndenge nini, bobouge te toya kokota bino wana. Yango tembo eza na kati na Jacques bauti koyemba. Papa Saidi soki oza wana o matanano ape Papa Umba. Tembo tokosenga na bana Yelusalemi. Papa Simon Kimbangu Kyangani alobi ete tomeka nanu kososola mateyi ya Papa Simon Kimbangu. Bukoko tolanda histoire na ye. Alobi ete na Papa Simon Kimbangu atombola mungongo wana pona koteya. Aloba a raconte histoire ya Tata Simon Kimbangu, a raconte histoire ya Tata Simon Kimbangu. Koloba ete boyeyi ya mwana na Nzambe, boyeyi na kinya na mokili mobimba, po ete kinya ekoka kokoma pokomona turbulence ya makasi na mokili mobimba, lingomba pe ekoningana. Kasi bino baponami ya Tata Simon Kimbangu o bolapaki ndaye bobouge te. Ndenge alobelaki yango ete natiki bino na kati na cercle. Toyebi Tata Simon Kimbangu tiki mikumba nyonso na Papa Mfumandongo, Papa Dangenda kuntima. Ndenge alobaki ete na kobotama mbala mibale ya 1918, alobeli yango na 1910. Ye moko Papa Simon Kimbangu eye kokokana na Papa Dangenda na 1918.
bino bomilakisa kaka ete bozana elembo ya yo tata Simon Kimbangu yango batie biso na kati na bolingo mibeko pe misala. Korali Yerusalemi okoyemba, yo papa Saidi okolimbola nzembo wana na Lingala ndenge Korali Yerusalemi akoyemba. Yo moko pe okoloba papa Saidi soki nzembo wana ezwamaka tango nini na ba circonstance nini. Yerusalem. Zangiza mwana nzambi esonga kwa bawo tonopo Yesu imvulusi ifukuvanza emilembwa kwizako kati yeno luisonga votwalanja mvulusi zangule ninga zingule zangu zangiza mwana nzambi esonga kwa bawo tonopo Yesu imvulusi ifukuvanza ebilembwa kwizako kati yeno luisonga votwalanja mvulusi zangule ninga zingule zangu zangiza mwana nzambi esonga kwa bawo tonopo Yesu imvulusi ifukuvanza ebilembwa kwizako kati yeno luisonga votwalanja mvulusi tusamba tuingila bafundia tutonga mvulusi papa kalwekesiko totuzindalala tuisonga vo tuyalandani munakonzo fulu tunatwa papanza tusonga temani eutwatambula bakuni tusamba tuingila bafundia tutonga mvulusi papa kalwekesiko totuzindalala tuisonga vo tuyalandani munakonzo fulu tunatwa papanza tusonga temwani eutwatambula bakundi tusamba tuingila bakundi tutonga mvulusi papa kalwekesiko totuzindalala tuisonga vo tuyalandani munakonzo fulu tunatwa papanza tusonga temwani eutwatambula bakundi tusamba tuingila bakundi tutonga mvulusi papa kalwekesiko totuzindalala tuisonga vo tuyalandani munakonzo fulu tunatwa papanza tusonga temwani eutwatambula. Papa Saidi ozinjema. Mwana Yerusalemi aya 8 ezwamaka na tango nini? Nzembo ya série 56. Série 56. Na mutazwaka nzembo référence Papa Ndombele Frédéric. leka na mikro kasolo oyo azwaki nzembo.
oyo azwaki nzembo papa Ndombele Frédéric. Papa Saidi moto azwaki nzembo papa Ndombele Frédéric. Nzambe nanga na reke musu na monaki Ndombele Frédéric. Na monaki na reke mususu na monaki bakome bale. Mais na retenir kaka Ndombele Frédéric na edite. Est-ce que yazana ni mwana mukena tango na oyebi papa Ndombele Frédéric azalaki dirigeant choral yelusi. Oyebi comme ça. Na kombo ya tata mwana tata Molimo Santu, papa conseiller spécial ya tata Molimo Santu, papa conseiller direct, topesi yo merci na ndenge opesi biso maloba. Nzembo ngo ezali nzembo ya Kikongo. Akodoba makambo na le Kikongo ngana ko limbo na Lingala. Premier coupé. Na kombo ya tata mwana tata Molimo Santu, nzembo na Kikongo ezali boye. Zangule ndinga zingule ntsala na Lingala elinkolo baboye tombola mongongo lakisa nsango zangiza mwana nzambi yako ya mwana ya nzambe yesonga kwa baonso novo Yesu imvuluzi pe olakisa na batu banso ke Yesu mobikisi bivuku vanza kabilembwa kwizako yiki na mokili ekoki kozanga te ekoya kanti beno luisonga vo lwalandya mvuluzi kasi bino bomilakisa ete bolandaka mobikisi. Tusamba tuyingila bakundi tosambela bandeko tusonga mvuluzi vava kalweke tiko tolakisa mobikisi awa komeli biso nanu te tuisonga vo tuwalandya ndi tomilakisa ete tolandaka ye mobikisi tolandaka ye muna konso fulu tunatwa vavanza na esika nyonso bakomema biso na mokili tusonga ntemwa ndi eu twatambula tolakisa pole na ye oyo tondimaki papa conseiller spécial conseiller direct ya tata Molimo Santu na banzi tolimboli na Lingala nzembo ngo ndenge elinkoloba. Merci. Donc koloba ete bokuza na bino pembeni boza na bino pembeni ndenge papa Simon Kimbangu nkianga na za kotinda biso tozala makasi na mabondeli yiki nyonso eza koyela na biso na kati na mokili bisika tofandi na mokili mobimba na kati na lingomba biso tolakisa kaka na maye oyo makambo misato batata batikelaki biso bolingo mibeko pe misala koloba ete po ete kinia ekoka koyela biso yango bapapa balobaki ete botonga Yelusalemi tozali kotonga nanu ekokani te na bilaka na bango na periode nyonso wana biso tozala tranquille
tolanda kaka maye oyo tata Molimo Santu na nzoto ya papa Simon Kimbangu Kiangani azali kosenga biso. Botongi Yerusalemu eza kosenga makambo ebele. Na makambo nyonso botongi Yerusalemu eza kosenga nde ba moyen koloba ete mbongo. Na tango wana papa Mfumalongo papa Dangenda Kuntima amonaki ete ndako ya Nzambe etongama ya Yerusalemu. Ayaki kosuspendre misala nyonso ya kati na Lingomba. Ba moyen nyonso ba mbongo esengelaki ekota na Yerusalemu etonga temple oyo tofandi. Awa bandimi botosi ezalaki malamu te, ye moko atelemaki kotambola surtout awa na RDC na ba province nyonso. Papa Dangenda Kuntima tambolaki kokoma esika nyonso na ba province nyonso pwana kolokota oyo musolo oyo fetonga ndako ya Nzambe oyo. Pwana nini biso bandimi na tango wana toza ko comprendre te batata balingi nini. Tolandaka na ba message na bango kotambola papa Mfumalongo ba province nyonso ba musicien ya Kinshasa bayebi malamu. Na 1980 tango bangunia bamonaki ete bapapa balongi kaka yango bayaki kobima na bana mike kolelepa ya papa Dangenda ete limbisa biso date wana otie ya le 6 avril 1981 kofongola ndako te. Soki ndako wana efungwami kaka biso tokozala na mpasi. Papa Mfumalongo alobi ete biso tokozonga nsima te na date wana totiaki yango kaka na ndenge esalamaka. Oyo tozalaka na tango wana toyebi makasi. Na le 5 avril 1981 délégation mobimba ya bambuta na ba jeune ekokutana na papa Mfumalongo koloba ete lobi ezali le 6 avril. Mais na position oyo toza komonela misala oyo ekokokana te malamu yo mokonzi oloba ete ezala reporté à une date ultérieure. Mfumalongo epesaki susu makasi bayabile kambo ndenge elobamaki tokosalela yango. Faki boyebi likambo yango malamu bofaki Kinshasa na Nkamba na tango wana bozali yango eza komonana lelo oyo. Papa Simon Kimbangu Kiangani, papa Mfuma Mbanza, papa Dialunga na Kiangani atindie na mambulu akende kofongola ndako ya Nzambe ya kuna oyo umelaki eza na Cataract kuna na Gombe Sud. Papa Simon Kimbangu Kiangani akei kuna Satan akekolanda papa Simon Kimbangu Kiangani na montagne ya makasi. Satan akeko bloqué pont arrière ya mutuka oyo ezalaki na ba musicien ya Mbanza Ngungu kati ya montagne. Lokola tata Nzambe alingaki te apesi mayele na chauffeur a bloqué ba frein ba aide chauffeur ba kiti ba tchekal likamba moke salamaka te. Awa papa Mfuma Mbanza na 2h du matin azo yebisa papa Mfumalongo papa Dangenda Kuntima
Papa Joseph simba kaminyo yoyo simba mutuka wana esa yadalika mumukote tata Kayombo présent na likambo wana azoyoka papa Mfuma Mbanza aza koloba tongo etani tata Kayombo aye kuyebisa ngaki papa za kobenga yo nake epa ya papa yebisi ngai localiser papa Simon Kimbangu Kyangani soki azali wapi oyebisa ye soki ozwi ye alala esika ye azali te kaka na butu oyo nazali kozela ye akota na nkamba ntongo wana toluki nzela nyonso ntango wana tozalaki na bafoni nde tozwi bandeko na biso ya Kwilongongo tolobi ete eske boyebi programme ya papa Simon no azozonga lelo na Kwilongongo papa alobi ete soki akomika na Kwilongongo bobenga biso bongo tokopesa programme ntango akomi na Kwilongongo baprotocole bayebisi papa Simon Kimbangu Kyangani papa Simon Kimbangu Kyangani abengi nga esi nakomi na Kwilongongo nga nayebisi ye papa alobi kolala wana te butu fo kota na nkamba papa apesi sango banyo nyonso bakendaka na papa Simon na voyage wana balongwe Kwilongongo bakomi Mbanza Ngungu babongamaki po ete alala wana papa alobi te papa Simon alobi te papa alobi nakoma na nkamba butu wana papa Simon Kimbangu Kyangani aye kokota na nkamba akutani na papa Mfuma Longo papa Mfuma Mbanza atuni papa na ye urubaki nalala te na Kwilongongo be na Mbanza Ngungu avya esika yo kendeki likambo wana esalamaki kuna ya mutuka tentation ya Satan nde Satan ayaki lisusu epai na nga papa de alungana aye kosenga ngai napesa ye ngonga na kati na lingomba po ete nasalama continue kosala mabe na kati na lingomba napesa ye ngonga papa Simon Kimbangu Kyangani atuni papa Mfuma Mbanza papa bongo yo opesi ye ngonga lisusu po ete Satan akoka kofanda kana kati na lingomba papa Mfuma Mbanza papa de alungana alobi na papa Simon Kimbangu Kyangani alobi te nakoki kondima te likambo wana nakoki kondima te likambo wana na pameli ye na yebisi eke ameka lisusu te wana lisolo ya papa de alungana na papa Simon Kimbangu Kyangani ba musicien ezala ya Mbanza Ngungu ya nkamba boyebi lisolo wana malamu biso pe bandimi toyebi lisolo wana malamu yango toza komona eke yiki ekoti na kati na mokili yiki ekoti na kati na lingomba biso tobosana te na ba habitude na biso batata batikeli biso mondimi ndenge nini koki kotambolela yango toza komona yiki wana oyo Satan asengaka lisusu na papa de alungana yango ekoti na kati na mokili ekoti na kati na lingomba et surtout biso bana toye kofanda na kati na Yerusalemi toza kolanda mai nini mazali koleka na kati na Yerusalemi po Satan esi akotaki na kati na Yerusalemi asengaki ngonga afanda lisusu me papa de alungana apesaki te oyo papa Simon Kimbangu Kyangani pe tango ayoki likambo wana yango aza koloba na biso totika mabe yango azoyebisa biso action de grâce aza kopesa biso tobongwana devoir kaka apesi biso totonga Yerusalemi
oyo bapapa batikelaki ye. Yango tozokomona bikatele muke muke bikatele ye azali kolanda likambo wana. Yo mwana tata Simon Kimbangu oza na elembo na ya tata Simon Kimbangu okosama te na bato oyo bazali kotia maloba oyo ezanga ntina oyo ezali mpona kobungisa biso. Yango nzembo elobi ete yiki ekoya na kati na mokili kasi bino bomilakisa ete bino bolandi tata Simon Kimbangu botongi Yerusalem. Yango eza na kati na Bible topesi nzela epai ya papa Umba oyo batongaki Yerusalem ya kala mpasi ezalaki kasi balembaki te kino lelo oyo ndenge papa Dialunga na bana koloba bazoko continue kotonga ebiso Yerusalem ya sika. Papa Umba boko limisa biso toza na ngonga tozoko kende malembe me toza na makambo ebele foto sala kasi lelo tala papa Simon Kimbangu njanga ni esengeli azalawa nokundo kuta kuna bapaya o bazali ete fo bazonga kaka lelo batondi kuna ndenge papa Diangenda nobelaki yango ngonga kutu ya koluka ete bombela mwa mai ekozala na bino lisusu te mokili atango na soki basosoli oyo basosoli sika bakoyaka mbangu bwete bango pe bakoka kozwa barekipere retard. Papa Umba na kumba tata mwana pe tata Molimo Santu tolandi maloba ya papa tolandi nzembo ndenge makambo tolandi na nzembo pe maloba ya papa ezali kolakisa ete lingumba ya Nzambe babundisaka yango kobanda batu ya libanda na batu ya kati ebundisamaka kasi biso bandimi tozala makasi na mabondeli pe tolakisa mwinda ete tozali bandimi. Nde chapitre papa pesaki biso kutokotanga misali ya bantoma chapitre 20 verset 25 à 32 mokanda misali ya bantoma to acte des apôtres chapitre 20 verset 25 à 32 kuna tomoni ete Paulo azali kolaka bandimi ya Efeso alobi boye nayebi ete bisika nyonso oyo natambolaki pona kotatola sango ya bokonzi bwa Nzambe bokozonga komona lisusu elungi na ngai te. Nde bandimi balelaki mingi na liloba wana na yango nde nazali kotatola na bino lelo ete ngai na petwami na mokumba ya makila ya bino banso ete na bangaki te kosakwela bino mokano nyonso ya sango ya Nzambe bomitala bino moko pe etonga mobimba oyo botiami bakengeli na Molimo Mosantu pokozala babateli ya lingomba ya nkolo oyo abikisaki na makila na ye. Nayebi ete na tango na kotika bino bankoyi ya somo bakoyingela katikati na bino bakobatela etonga te na kati na bino mpe ekotelema mibali oyo bakolobaka mateya kobungisa batu mpo bolanda bango na yango bosenzela bokanisa ete mbula misatu butu pe moi nalembaki te kokebisa bino mokano
kokebisa bino na mokano moko na mpisoli sikoyo nazali kotika bino na maboko ya Tata Nzambe pe na makambo na ye ya ngolu ye akobatela bino mpe kopesa bino libula elongo na babulisami nyonso. Wana Paulo azalaki kolaka bandimi ya Efeso. Paulo asalaki 3 voyages. Premier voyage atungaki mangumba mine. Deuxième voyage atungaki mangumba mitano. Troisième voyage atungaki lingomba moko ya Efeso. Tangu asilisaki kotonga lingomba, abongisaki programme mpuete akende na Yerusalemi, akende kopesa rapport na bambuti ya lingomba. Chaque fois soki asali mobembo, il faut akende kopesa rapport. Elongo na biloko ya kolia, akokongola biloko puete amema na Yerusalemi. Yerusalemi zalaki elike ya Bayuda. Puete kuna retard ezalate. Soki nzale kote na Yerusalemi, moye misale tambule zalite. Nde objectif ya Paulo ezalaki ndengwana. Tangu akumaki na Mileto, nde abengisaki bambuti ya lingomba ya Efeso. Alakaki bango, akebisaki bango, alobaki ete ngai nazali kokende na Yerusalemi. Mebisika nyonso na tamboli, bokomona lisusu elungi na ngai te. Alo natiki bino na maboko ya Tata Nzambe. Sima na ngai bankoi bakotelema mpona kobuma pe kobungisa lingomba pe kobebisa bandimi. Na kati na lingomba pe bato bakotelema oyo bakobundisa. Yango nde boyika mpiko. Nazane esika mosusu ya kotika bino te, minatiki bino na maboko ya nkolo ya kobatela bino, akosunga bino. Na kanisi oyo ezali makambo totange na kati na buku. Elinko loba nini? Na maso toyoki etumba ezalaka libanda. Tango etumba ezana libanda, bino batu ya kati bokoyika mpiko pona kubundisa. Metumba ya mokolo mwalelo ndenge papa Fumwambanza azalaki koyebisa biso, etumba libanda etumba na kati. Na kati na biso bayini pe bazali pona kubundisa lingumba. Libanda bazali kubundisa, na kati ya lingumba pe tozali kubundisa. Na kanisi nzembo oyo toyemba kete biso bilombe toye kopesa Tata Molimo Santo maboko. Nzoka nde kroake petere kopesa Tata Molimo Santo maboko. Nzoka nde kubundisa pe Tata Molimo Santo. Donc etumba libanda etumba na kati. Yango nde papa Molimo Santo azali koloba boye. Nalingi banetre te na kansi tozalaki esika tosangana ki tour mususu tobimaki libanda. Papa lobiete bino banso bozala sima na ngai. Banani baza sima na ngai tolakisaki misapin bozala sima na ngai. Donc nde kozala liboso na ngai te me bozala sima na ngai. Alors si kozala sima na ye wana eza kolakisa te tozala na position. Na kanisi toyebe tumbe ezalaki na likolo. Lucifer amonaki ete azali mutu ya misato na bunzambe. Metango Tata Nzambe atindie na mwana mona Molimo Satan amona kete na komi mutu ya misato, pas de problème. Mokolo mosusu akepa Tata Nzambe alobi kende na mwana lokola mesanaki na mwana mona kete ça ne pose pas de problème. Mais natango akomi na mwana lobete oyo problème eza ya ngai te kende na Molimo Santo. Alors Lucifer alobete jamais soki na komi mutu amine na komi nulle part. Alors ndeba ange bazalaki na 3 groupes. Groupe ya liboso sima Tata Nzambe, groupe mebale sima Lucifer, mais groupe misato bazalaki ba netre. Baza komonete soki sika ya Lucifer simbite tokena biso kote Tata Nzambe. Et soki pe kote Tata Nzambe simbite tokena biso na kote ya Lucifer. Alors nde Tata Molimo Santo asidikaka bengana ki Satan 20 ans. Donc na groupe sima Satan na ba netre wana abengana ki bango. Alors papa zali kolobete tozala ba netre te. Po soki tozali ba netre tokumba traître. Et puis tu as opposant sans position.
donc tozala nsima tata molimo santo po ete tata molimo santo topesa ye maboko na kanisa totangaka na mokanda nzambe baisraelite babimi na egypte bazali kokende mokili elaka na kana me ntango bakomaki na nzela baamaleki babundisaki bana israele me likambo tata nzambe asalaki ayebisi moïse ete yebisa uli na aron bazwa libanga bafandisi moïse na kati na libanga uru asembi loboko mosusu aron mpe asembi loboko mosusu basutanaki tata moïse donc etumba ezalaki makasi baisraeli te bazalaki na elonga me soki maboko ya moïse elembi bayini bakomi makasi mpona kobundisa biso mpe tata molimo santo ozali koloba ete bopesa ngai maboko bozala nsima na ngai tozala batraitre te tozala banetre te tozala ba-sans position te wana nde tozali kopesa tata molimo santo maboko pamba te etumba ezali makasi me etumba ya baisraelite ezalaki na bonzoto baza kobunda na banzete na makofi na bambeli na mabanga me etumba oyo biso bakembangiste ezali etumba ya molimo yango nde tata molimo santo alobi ete tozala makasi na mabondeli tozala makasi na mabondeli papa fuma mbanza alobaka na biso ete makasi ya mondimi mabondeli munduki ya mondimi mabondeli oyo biso tokokoka te aparte mabondeli tata nzambe akokoka yende akobundela biso ndenge papa molimo santo alobi na biso ete Exode 14:14 bino bozala kimia botala nga tata molimo santo me topesa ye maboko na mabondeli tolala pongi te baere nyonso bangunga pesi biso mpona kobondela tolekisa baere wana te parce que récite na biso eza na nzela mabondeli. Alors tata molimo santo azali koloba na biso ete biso tozali bandimi tolakisa mwinda na kanisi toyembaka nzembo ete likeseni nasengi na bino bana na ngai tomema mwinda mundimi azali mwinda biso tozali bandimi lakisa ete tozali bandimi ata bazali kofinga ata bazali kotiola likeseni emonana donc mwinda na molili eza biloko mibale epuis mwinda batiaka na se ya mesa te na likolo ya mesa kimbangiste espoir du monde bamusu bakanisa peut-être kansaka kimbangiste espoir ya village espoir ya groupement espoir ya mais du monde entier donc likambo eza esika wana yango oza koyoba tata toza toyokaka papa fumolongo papa dengenda kotima aza koloba ete mission aloba na ye catholique aloba na ye mais soki kembango alobi mokili eningani mpona nini likambo eza wana donc tozala sire na likambo na biso tozonga nsima te ata butu eyingeli ntongo ekotana na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo. Merci papa pasteur, papa Saïdi et papa dirigeant pour kozonga na bino yango tozala piko na makambo nyonso papa Simon Kimbangu kiangani azali kosenga biso batangeli biso bafete oyo ezali koya na sanza oyo tozali kobanda na mokolo na mardi lobi 30 juin tobosana te likambo oyo ezali mpona mboka na biso RDC. Le 1er juillet ekokanisa mama Nkokiadi ndenge atikaka biso, le 2 juillet ndenge batangeli biso mpe le 8 juillet malamu tozala ya kobongama kaka na kati na bolingo mibeko mpe misala onkombo tata mwana mpe tata molimo santo. Amen. bika twakubikeno moko twatonda lusiku musu totambuli kwa selieto muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela
bandeko balandi ya lolaka tata Simon Kimbangu tolingi bino mingi pamba te bozali moko bayeba nzeneneke bokolandaka radio television Kimbangiste na ngonga nyonso solo wangai bino ndeko mama Olive Kasa dia Nzenza dekolo ya koko kinzembo racine pivotante otobengi na kikongo musisa ya kusiama mianti different solo nazali ngai mete tozali bobele elongo na ndeko na ngai ndenge tobandaki mama Isakarine nzotondo gain un plus ajoute un plus ya solo tozali kokuba na manaka na biso ya mokolo malelo lo lenge ezali bongo bomesa na biso eyamba yango esili kobima olibanda pona tokoba na manaka maye matikali na 3e partie na biso lo lenge manaka na biso ekosalemlaka tango yuso kasi biso tozali bobele na esengo makasi au na nkamba elusilemi ya sika na kotala monene ya likambo oyo tozali na yango maipe mazali koleka awa na nkamba elusilemi ya sika na yango na konoka lokola mbula te na koleka samaloba epa ndeko na ngai akoka bongo koyebisa bino mai mazali koleka awa na nkamba elusilemi mama Isakarine nzotondo Mampanga mono